Salut, salut le monde, salut à tous les abonnés à la chaîne Nabino, Feza TV RDC, votre humble serviteur, Jerry Kobetox 207 de la presse, Mobile Ali Toutou, Nenga Nasaï, la Rabino Moussala Naïb Sarabino, Bozala toujours, Wana Pobola Naramayo, Nazope Sarabino, actualité pe na musique yé parce qu'il faut tout le belango, yango moni Jerry Kobetox ça y est, lelo, koyamba moko azo évoluer pembeni ya Fali Poupa, oh yemoka lobi, et là on a zo ko prononcer onte kaki paka kokolo. Donc les amis mystiques na bandal donc somo parti Kobetox derrière la caméra. Merci beaucoup, merci à Bella Dinganga, maman sociale, merci beaucoup à tous les abonnés. Ba moziki na ngai ba bande ko na so botala ranga Jerry Kobetox tabino yo bota deuxième république. Toza bongo na Emani parti Kobetox fongola to ke mbangu pena pour les autres rocha moi songi songi. Toza na Emani tu as raté bébé mission on va les belé et mani boni kitoko na elengi kimezali c'est la logo za mina na Facebook na ndozela na mona on Canada. Ah oui bah te belé pe bazali na posa ba monanga et na profiter de l'occasion na ba bonne manière ya mission na yo na pesi mbote so eza na moi bonjour na soir o okuta na bonsoir ça veut votre simple artiste Emani pour évoluer tout près à elle. Professeur le King Aigle, c'est-à-dire que bon mais ça n'a déjà pas se pelananga, c'est-à-dire que si on a un itezara que obiga ande mamuta molati, c'est-à-dire bah voyage était belé, so le lo batio te na voyage oyo il ngelo baté que non, oza compétenté, toza mutu ba considérer te non, ça déjà ka ke tanga maki bongo, ba noko oyo senga fa ba kende ba kei, biso to tika likoto yo et puis to apena ba tourner mususu biso bato to tika la photo beta na ba Afrique et puis na suka onde to chité to kutani place mo boye o bato ba za pe surpris quoi. Mais ko tika na kini obike na ebite peut-être musique on peut ezo kini na moi lo lenge mo boye. Et ça moi il faut musicien bomba na parler mais nazo comprendre mania zo tambola na e mania zo les cané émission ils ont laissé ôter au bata mapoani ça dit na place au foot là au foot là place au foot là mo là la mukaka Bayer no yebi ko kiete bateau bozana mota muso appartement mo ba yebi ke no oh no kwa zankini bana na yo ba yebi ke papa na biso azana kisasa ba camarade na yo ba mina otal sous les lots de to comme monde évolue na licence ya makasi ya ba internet ba réseaux sociaux ça dit ba tout baby ko tikali siko mi bata maponi ozo mi faire souffrir moral non pour rien ça dit pose à la main un bon noko il faut yo nos a likolo ba problème wana ça dit bateau ba s'attendait dans musubo oh mais maninda tikali sege mako a vanda ko mona na te ya mona kati mukolo ba noko ba oya mais tant que ba noko ba oya yo monani. Et là, ça a différence. C'est un peu ça. Ça dit, c'est pas. Équipe mort babé en fait c'est tout mona. Ne to moni to zana émission bon mona pe boye. L'émission me so chanzer maloba. Comme on a ça dans la soukunati. Ah non. Non. Et ça vision ngati. Et vision ngati. Dans tout ça est dépendant selon vision mutuna moral na yi. Nga moral nga eza kitoko eza kitokos. Ça dit na yebike au biblo musufu ça le passé de radio so qui depuis au côté groupe au voyagati mais nga déjà na quota à peine malamo surtout bandi ba voyage ba Afrique wana déjà Natalia mboka ça dit na lembiango on comprend et puis bo kendete ke no bo kende ba mboka ngo ya ofelete bo kena no bozuna no bien na yo awa passeport ba niati okei bo komi kuna bo beti ba concert ozui ozozonga na mbongo bo bana ba kenda ofele mais bon nga lo baka par rapport à biso hein. Ponga vraiment ya mbongo ngana linga olexa songi te bino boke ya mbongo bango mususu bakenda ka ofeli non problème ngezani tokotama na terrain te nga lobi boy il y a des gens oyo pe mususu pe ba betara pe musique ba se retrouver te na ba retomber en musique tu vois a betara musique bon pour na yazo mona ka mais biso sko c'est l'entreprise na biso nengeza la organiser groupe d'accompagnement na biso est victime ça dit que soko lingo kota dans avion ou dans na prime de risque. Ah bon? Prime de risque. Aux yeux en haut, soit on a baboti na yo, ok, tu gagnes baboti, tu gagnes pena moi, kota lifanto. Oui, pour ça il a besoin qu'on a vidéo. Pour une photo bandola ça. Non, pour une photo bandola ça rabatu que non. Ceux qui le long na somba qui voiture ou bien soit na sommi ma belle mobo quelque part, faut zaka na caméra ya filmer mais non. Qui est vivre na tembe. Non, biso to loba. Tembe c'est kufa. Biso to boma da tembe. Oh. Ma yezo mela ma belle.
mabele ezomela mai mabele ezomela mai ça veut dire preuve ane zwaka po à toi basima bani mais so boki mai na mabele omona omande ocheke ezake bele tant obeta tout autant mabu et kauki ça dit biso to mela déjà orgueil to mela mambo ezalaka no na mille ba mono zo apparaître yondete biso pona biso to tala déjà ba angle na tout ça là on to calculer tout monde que vanité de vanité biso pona biso ezaka ke to défendre art faux musicien défendre art wana exacte que no faut ya que non na payer parler kotoyo na payer bani non biso ezaka bon te les compteurs eza soko sai musala na yo. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ça a nos plaisirs. Joli Koussala depuis les États-Unis. J'espère que vous savez la mabé. Voilà, tournée automoni. Et ça tournée quand tout le monde qui va bimer un programme nango. Il y a ceux qui 11 concerts. Il y a un normalement ba concert au Nyon Sozomona oyo. Les États-Unis na Canada. Ouais, il y a un Nyon Sozomona. Où mais là yo moko na kine. Des problème te. Tournée to ka ki ba ozonga tipa na ba ozonga nchi. Na biso ndeza bona uta to na banoko na uta to na ba masa ba uta ma ba ye toke sous braza obi ba tourner na biso eza Afrique ndeto za bona nde ba za États-Unis na mito ba na États-Unis parce que ba uto beta ba concert na Canada siko ba côté États-Unis ba beta lelo na soir ba beta lelo ça dit la profiter l'occasion ça peut ba ndeko tout ba na États-Unis bo buka na te bo payer da ba bien na mino bo kino kota bo mona les king parce que biso chaque année surtout ça l'album na biso to kata océan na okata océan ngo sans ma finga sans polémique to défendra lo ba bengi art musique ça dit on aime te ça là que lelo po yeba que non au sala album na bien bo betaki bien il faut ba retomber na ngwezala ba retomber na ngwezani ba voyage ba concert ba contrat makamwana no se faire partie ndeto za bo ba no ba na États-Unis là biso ndo toza le premier déjà Outawa toza déjà na Zambie après aux États-Unis à région de biso na Zambie to ana pour 3 concerts so to beti 3 concerts wana et biso to zongi ça to zuba la mer na biso po biso mbongo to benga ngo la mer la mer na biso to zongo to zongo mabo pa ozongi na mufikuno na kin tant ozongi na kin ofandi pa to voyager le sous après à juste vol à landi sous biso a comme ça cheval pas 10 janvier il y a 2019 il y a 2020 tozawana na bisoka contrat sur contrat mais sans autant la côté où c'est comme si on dirait on regrette que le l'excès vie nanga tangu nanga et si ka wana bien ah papa Henri soubi que papa Henri tout ça d'ailleurs obi na c'est pas no point ni na sala que miso mona papa Henri mais na biso c'est chaud te on a regretté raté moni na vie sozo regretter ba le passé non mabe nga tout nyonso na salaka le passé na nga na regretter ngote nga talaka côté ba positif ba négativité na tala ngote parce que moni na vie oyo zo tala lelo oyo zo pesa melayo kumisa nzambe oyo gisalaka no epesite kolela na ngote parce que tata musu nzambe atangama ke non na temps oyo et pesa maté mais na temps moko boy nzambe a rattrapé yo ozupe makamuna yo ozo comprendre na lobi bon poigne obi sero zaki pa ya mulopwe ozaki parmi ba courageux ba ndeko leka bazo pesa programme ya groupe na télé nazala pe chef d'orchestre vous avez pe chef d'orchestre parce que ezala batu mususu pe biso to ka batu libanda batu mususu bandolo ba mwana mobali wa saka kitoko bwa saka boga bwa saka pe na bandal yango tinga ma orchestre mukolo pona nini kaka obi batebele bandolo ba so yo kango ezaki likambo temps comprendre nata on a s'engagé qui na vie na JDT et senga temps na zana mais tant on peut comme que fait au kabona et senga pe temps na ça dit que na regeta ngote na mona ngoka ke bon et senga que fait au kabona na temps on to kaboni dans les bons ti le lopé atika la bien vie na JDT na PC na PC ko na boyeku na PC d'ambote na téléphone j'espère que ba réseaux sociaux zali to solo rané sur WhatsApp na numéro na poto na pena solo bi on vers ça na kanda no tilelo non bien sûr ezaki kanda na bandi mais tant afandi à réfléchir à tel non c'est normal azana ye aza déjà mukolo akoli mutu da so azui décision na kati na ye c'est ka yebi makambo osala tu vois et bongela ye bebela ye mais l'essentiel à informer nga qu'est-ce qu'on a en tout cas na tiki onanu na informer oh pourquoi pas
na sala ma texto et puis wa una fa na palais na e et bon na palais mutu pena so informer mutu ke olongo chez kasi wana ce que on a lobby qu'est-ce qu'on a longwe ce qu'on a zo bagage na kende na informer v tinda mutu aya remplacer nga ponga na longwe na palais et puis na longwe pe mufuma wana bozaki na boyo be yazaki na poto ah chance oui bangi singa makasi ponga ya mo pe na za politique po ce face à face ngana mono za ndemo na vina biso bati lokwebo azui pe na audace ya koloba mutu boye na longwe nanga donc bozaka ade non to longwa na dans les bons azwa on peut bien amona bon a comme là OK c'est bon courage place au kei au kota zaka na ba respect ba discipline on appelle na pesa aux options ba caractère aux bien au copier bien au saleli yango ya mabe ko zoate ya malamu salela style lo na salela ka ba comportement na bien na le karaboye to sala émission na finga batuté banda na zala pe pa na finga batuté na raté na cha polémique entre X ou Y non moi je fais seulement mon travail na oya bo na lobeli ki mani na boss nanga et puis so 5 yemba je chante et puis je me casse na pas fallu pour poso nenga album ebima ki osai quand même vocal oui na sala vocal maboko na moto nazotambola nazolela yanga bolingo ekeye Pascal Chioka baluba basekiza bolingo bachalo ya chibau ngana pesa ki yanga motema Manuel Pereira lelo yezo futanga semilelo tetenda bolingo elatisinga pine Chancel Mbemba ndokite Eli Bambusa te Nzoka bolingo faire soufaka boye François Babadi Alain Okita Nzoka love nyonga gelo katende clé de la ville yango wana attends oui na sali moko ngana écoute album et ça la combien de chansons et ça 38 et 32 titres si je me trompe pas vocal moko tayo mais presque peu belé to za na biso tout ma misu baseka moko chef na biso chef d'orchestre na biso télé kunyang c'est des vocales bolo yang Papi Kalombo, chef à discipline, ça a deux vocales. Et puis, Nani Soussou. Nani Soussou, ça a deux vocales. Nani. Namasa, mon frère Motozana et Massa, mon junior, il passe à deux vocales. Et le reste, tout ça, moko. Est-ce que comme la rabino nde baloba na cité qui ba mission fali ba leka ba émission te ba mission fali ba lingi komi bomba ba beti album nde komo ko to bisanga ba beti album boltiki bar likolo mais ba musicien vous faites bino nda ko benda libundi bolinga ba émission te enfin quand même musala to sala ba tu ba comprendre que non contrôle merci nde bazo reconnaître que to ça musala bien et ba ope bazo boya merci peka na bango j'espère que na ba pas droit au boye. Oui, baza pe na drone na bango mais na ba parler na bango pe na ba parler na bango pe o raga na sa carnae to na parler na bango ayoka biso ça dit ça peut mabeti to pe ça ka ba exercice bien mais on a ngai bato baloba ke o ba misa fali ba yebanite non ba obi ko le kabo inde to le kabo parce que to bimisa album faut pas ka ko ya le kaka polo bakaka non koyaka teka ke pona zaka artiste musicien na yembaka mbamona komika na yeka na lobby siko so tourner programme na mlesa oya lobela soka mamba ba répétition ah ben hata yo moko donc ba loba mamba répétition ba sala mabe mais o lobela répétition même faut za la peine abatante faut botalate boyo kanga semaine mobimba soki combien de semaines boleka ka boloba ba répétition bino ba contrer za la rata mamba ba voyage ba Afrique to ba obeta na poto to bo beta na États-Unis mais bo ra makasi wa oleka na mission ko finga bani ah le kinga otala ka bato pe ba finga bana ya mona boss na biso lobi babana bacha mafinga na top T bacha polémique na top T tout ça non musala bato botala biso na ba parler na bango na ba poto na ba mboke belé ba ebike oza musicien musala no eza musique défendre no musique yango et même bino boke na bamboka mususu po bo la batuke to sa musala bo solliciter bino bo solliciter na mafinga yango zo mona batu belé ba ya mission ba oya te biso repesa to beta to na répétition na biso na soir ça dit au paybook ça na episode danger bananyo nazo sepela ki songi na nenga c'est vraiment non c'est ki songi te au moni lelo musique na biso quand tu es bon, tu es bon. Donc, quand tu vas répéter à place, tu vas bok.
ya ko somba bok ya ko futa ticket ba sala mabe e mabete mais ba za la peine makambo ba ya kata ba oloba ba tala rapé makamba lobaka pona nini faut ko finga pourquoi faut ko finga so batali siko sur plan makambo esenga faut accompagner makambo biso do sala bozati yo remarka na finga pe na TV tanga na komuni te baze beleti boyebi ba mo pe conseil ndeko na intel te ndeko zotala nga boye papa na minute oyo bar eza likolo tika makambo ko sala ba émission ko finga po bozo répéter trop ba pega boki so de boki mo ba brasserie on peut mo to tanga te po ba parole bisote au moment tala boki mo gaillard ça dit bango peut exiger bino di betela biso nzembo boye muto wa po payer beaucoup wana siko yo monika ke no bosuka na mino na ba rep na mo de concert mo bo beta na ville mais yo tout abato bo kende ba kata ba kati océan ba kata ngo pété ke yo yambala moko na été biso chaque année to kata océan par rapport à nini ba fruit ba retomber ya musala busali to tika mafinga ezaka par rapport à epengler kaka moi ba mise au point ya bato ba ra mwata musu ote bisonde binonde siko à part bino ko voyager beli OK c'est au terme soit OK c'est moko ezata na sima même bo reconnaître bango pe ba voyager te biso totala mingi sima te to banga to ko malibanga mo mais pour anniversaire bien faut tala te biso tala sima te bato nde ba calculer biso o biso to sala album to boulema to loba album faut tout ça ngoma niveau moko faut bato ba comprendre que tout travaillaka au côté op collègue na biso on appelle ndeko na biso on pas beti makasi fait rigola biso beto beta makasi mais biso bato belé ndezabo ba artiste basé belé na Congo o ba sala misana bango bien to bisi bango kaka biso total ba artiste presque tout ya Congo ezaka te moko total mutu moko non total bato ba sala misana bango bien toko lo baté que non lelo nde to fandi boto ka te bato so ba bimisa album na bango non to yo kakate to yo ka bato ba sel musana ba otana mo lobi ba noko ba sel album na bango bien en tout cas ba noko c'est bon bar meza likolo mais ma bende ya ko sala musala mukie et puis bo sel ngo bien te koyamba moko legalisus na be mission o comme biso danger si ko so taleli danger o repa lobé zaki souka to banda de 15 et 22 heures. Voilà, merci beaucoup Tozo Kenachit Tomoni 2020 concert ya munene na poto Olympia. Bon, normalement na biso tourner na biso ba tourner to ba niveau ba concert to nango. Tina 2020. Tina 2020 ba na biso ba tourner na ba tourner. Et puis tant qu'on à 2020 on a la ba janvier février. Si tout va bien, nzamba pesa biso ka ba force à garder biso. Tozala na Paris wana. Tobeta na Paris. Olympia tobeta ba publicité c'est banda disati batu batala bande ko bata biso babi ke publicité ça tobeta Olympia tobeta na biso zelanga nga vraiment mo pe na zaka moi politique ndeko na nga emani pour lelo ba mal intentionné msupe bazati lelo ba continuer combat parce que nga na benga ba mal intentionné o azui pouvoir lelo aza congolais aza opposant bango ba lukaki mais ba ndeko na bino msupe ba bi niet mais naza na ba na Londres bango ba bi pona bango concert ezonga nango mais bande comme ça babi niet bango pour bango bazo continuer combat est-ce que vous avez facile concert en élec baza bande na biso bazala na mutema oyo ça dit ya bo motovement parce que baza ka batu makila na bango so kati boy et bima rouge jamais bima vert et non que na kati avec bima o makile coulé be comme combattant ti ezalaka ke makila rouge tant que o biso pe bima biso. Ça dit que dans tout ça, Isaka que na royembela mon parti mon patron na yimbaka. Punition nyose la kana suka nango wo oyanga ezosilate souffrance bana Israël sukaka na kana oyanga ezosilate liwana bomo ibazo swanae kaka pona nzoto yo. Punition nyonse ezalaka na suka nango wo oyanga ezosila te c'est pas ça quoi baba ndeko na biso ba se rendre compte que lelo fali poupa azan entreprise o engagé batu ebele parmi bandeko o engagé
bandeko na bango pe o baza comme ba combattant baza pe na kati ya coupe. Ça veut dire que lelo soki bandeko na bango na obé 2-3 ba se retrouver na kati ya liste ya koyana kita Paris pour na obeta Berceau bien Olympia et ils appellent plaisir ya bandeko wana parce que bomona na kala otika peta musu bandeko kino tika bango kala mais ce qu'on retrouve petit ngo ta musu tika ka sa mandefu mais tango kuta ina na poto otali mageno oh petit na ngai oye kutu na ba réseaux sociaux kutu bo solo la do c'est vieux to y na prise parce que muta nengwana quelque part a diminuer chômage bande on a biso batala kana nous sommes des artistes musiciens contrôle album to betele ngo partout batutu au bazana bamboka libanda na biso batutu na kin to beti on ma poto servir bon musique ba pe na posa ba yoka en live bata raka na biso ke to za bande na bango parmi ba combattants bande na bango pe bazana kati ya groupe F victime o pe bana posa ba ya bakutana parce que tant bango ba lingate ke bango musique beta makuna et ces autres les avantages à famille to des avantages à famille reste à faire film. Voilà, bien parlé. Tozaki bongona Emani o azamoko ya azo évoluer pe mena fali poupa. Question souka eza question mo nde mo ba na tuna. Ndeko asalaka mokonzi ya Sansir. Bazaka na relation ni na fali poupa. Bazalaka na relation ya kindeko na vie. Comprendre? Ça dit que non bilo na biso eleka mutu nyonso nde lelo so sali elo na obimisi yango album. Au petit disque na yo qui au enregistré dans le studio et c'est que faut bima et bimi avant banana sala ba clip nango makamutu faut qu'il doit censurer ezali non ezako tout est que o kindeko na kati non premièrement d'abord ezana que musala ça veut dire que mutu au travailler wana ba che wana azana na kati ya boulot na yi ndenge ma open ndeko wana boulot na yebi que fali fait son travail eza boulot na yi Yépe ou azana kato censure et que boulot nanga yango. Si c'est réellement marqué, non tant que tu es en censure, tu présenter boulot na biso, soit seigneur mambo censuré, bah censuré, soit seigneur censuré, bah censuré, mais soit se défendre bien, na misu na bango. Au lobby mais au bino bo kanisa. Et ça na plonger place au bino bo kete. Pourquoi faut même idée na bino qui ndekara na ba penser à ma bé. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Alors to comme souka. Moi polémique nous c'est circulé. Anga monsieur aussi là. Tangu koko na bino ba opéra qui président zaki na libanda toi zalaki. Et tombé d'ailleurs que président zaki de libanda. En tout cas na profité na occasion na pesa leleza anniversaire il y avait na biso à Quadra. Songambeli babeta liko fité le grand mopao ça dit au descendant ya Kokobar na yo Emani l'artiste de Fali Poupa autrement dit l'homme mystérieux général Emani et puis na souka nango na habité quoi joyeux anniversaire mon vieux de bonnes choses longue vie nzamba preto toujours souffle de vieux à la parce que to père de bagrin belé mais lelo tozana ye na ba vie musu to tika na bango ba légende nabiso en tout cas encore vieux il en est de plus on zamba baxio encore c'est qui est bien non t'es un hôpital non que talaye et tombé que moi contre tes amis tant que projet ma kamba voyage comme il faut que voyager ba noko ba démarche wana biso pe koto to travailler parce que toi na double concert ça dit bango ba na concert il y a poto biso dans un concert Afrique mais na souhaité que déjà président boss nanga souhaité que déjà ba bon guérison et l'équipe est bien tout musu ba le bio eza beza créer beza eza lokuta beli na été ba c'est l'opération obiga ya poto bien finga mingi wali mta bon ngai po nanga vraiment en tout cas ndeko nanga yo moni na répondre makambo nga na yibi na yoki o na yoki te na ko répondre te mais pour nanga eza que na limité papa mukolo lo la vie la biso Kofi Bongo afanda ni rambamo aluka bezi na ndeni po za radio mo pao Quadra aza déjà mukolo na biso na ndenga musique aza grand ce quoi aluka bezi par rapport à quoi akeka koti pe a futilar na hôpital a milalisi alati namba balati na mbetu ba jupe ba sala opération po aluka bezi on a nani kasi nde ba sala ce opération na bezi on se peut soigner. Là, ils ont une démarche à bateau, bango, va se faire voir, zupe caméra naie, à ça l'émission à boaki pour bayo kainenga oloba. Ngana osenga na bateau. Tozong sana nous
respect na place nango. Soko o ayebi kaza vie à sa fille. O aza petit petit. Master master. C'est bon. Et longolo nini. Et longolo lorote. Nga lelo na ataku tuté o po leo na beta patron na fali. C'est mon grand frère. Nanu ya quartier. Et bon siko so lelo ba bengi o ke non o petit. Au moins on m'a pourquoi. Ligama petit ah monsieur aussi la télé ligama petit ce soir makasi net nan parce que ba bengi mutu mo petit na télévision net nan on ba bengi petit soir ba bi président bino lingo benga to ba petit trop il pas doser makambo wana Willy Boula venanga Willy Boula place azana tche ba salute belé tokos place azali grand chanteur à Mogo avant na poto ya rapiki tara grand prêtre le roi Willy Boula vena biso wana les king fali pour boss na ngai aigle na ba pété tout na makamutu azana on lelo. Tu peux imaginer mon niveau respectaraï abenga gati lelo vient na Willy Boula mais abenga ke petit na TV ninga abenga ba na mususu eza ça dépend ya mutu papa mutu na mutu na éducation na ye boss na nga po na ye na mutu na ye na mentalité na ye na esprit na ye na éducation na zo pa ba boti na nchik ayebi ke soki yo oza vie abenga ma vie na nga. Oza petit, oza petit. So oza master. Non, on est en face. Et ça langage ya batu mususu ba comprendre na moi sens contraire. Na fingi bangote mais bazwara makamobo ba olinga ba commission ka grave place à gravité. Oh, ndeko na ngai. Soki obengi mutu lo net na obenga venanga kofe lo midi. Vous comprenez? Na bengi mutu musu venanga. Et changer ngani. So na bigi oh net isu konde to zabo. Bina filé c'est mon petit frère. Et le problème est que ça comme le président. L'éducation n'est jamais dans le banao. Et Misso Botala Bisso, c'est mon jeune frère. Non, c'est mon jeune frère. Jeune frère, Azar on a le parcours na Inzela na ye dans les bons. Allongwe pa ya Maïso Fabo, allongwe dans les bons. Asa Nzela na ye coup de chapeau que ndenga zara ti le lozo respecter ka boss na ye. Voilà, to komi na suka vraiment émission ezaki vraiment matu moli makasi emani pesa ba mbote na bato balingaka yo et puis numéro de contact pour surtout bandeko balingaka mingi ba solana artiste. Ouais, na sengi merci na bato tout bolanda biso. Soki to lobi mabe, soki ngai mani na lobi mabe, bolimbisanga na zara mutu. So pe na lobi bien. Bobenga na plus 243 ya Willy Moucheni 90 690 17 40. 90 690 17 40 voilà so bengo zui l'artiste est au sololi et puis na pesi vite fait mbote na patron na fali poupa les king et puis mbote na ba massa tout il y a groupe F victime boana kata Canada et na États-Unis na pesi no ba mbote courage les gars makambo les gars bien et les gars kitoko kande les gars na pesi mbote na vena ngai ya Willy Moucheni na bosante tete ndai maboko bank na pesi docteur Jeff Njadi il était don de Dieu. Na pesi mbote na venanga Willy Caps motema ya Mazinzongo na pesi mbote na venanga Evala Del Mbala na Bosanité Micho Phoenix Meuble Alex Mwindi na Yansimini Mianda place goza couple moko Takos Alex Mwini na Yansimini Mianda na pesi mino ba mbote belé Cyprien Nzolo contrôler bango sans oublier faire gagner la merveille Dekos Mukoko Titi Marocain Malou Souki dinaka des États-Unis nani susu Gauthier et Wing motema Iriana hermétique na pesi mino ba mbote belé sous na mer na biso nana ketchup place azaba mbote belé bureau na biso mobimba na bandi na directeur di badiata na États-Unis na pesi mbote Soule Kauka Coco Pera Dilasso Fly Tango na pesi mbote na venanga Gazou Zulman directeur na biso artistique Dea Ginolia qui place aux appels na peso bambote belé merci. Voilà, merci beaucoup Emani, j'espère que tu commis na suka. Bendo, Blandine Bendo. Comment on est Blandine Bendo. Ah, na pesi mbote. Voilà, merci beaucoup Pati Kobetox na sima caméra, merci pour na bilili. Merci na bande kon tout bolandi biso, merci na Joli Kusala depuis les États-Unis, na Bosanité, Motopea, Venanga Prince Toukouzou, na pesi bambote belé, na pesi mbote na Francis Moulouba Cher, bon continuer à s'abonner na Feza TV RDC, bokozwa vraiment ba actualité ka ya boye, nga Jerry Kobetox na bana suka so moninga na lobaki mabe bo supporter nga parce que nga vraiment na kotika ko ba mukolo TV ko bongo na radio. Merci na bana membre nyonso, merci na Mabela Dinganga, to se retrouver à la prochaine. Ciao.